Hey, makambo e buro e Franco abelela nde kaka Franco abelela makambo ya minene bandeko bana mama botu nanga nini na meme bino nini napesi batu nyonso balinganga tasi de bundes bambote bozo bambote na bino euti na bundes epa ya de bundes kaka ndenge ezalaka bandeko nanga triste réalité na kati ya communauté na biso makambo esilaka te makambo du jour au jour ezalaka nango kaka moi actualité ezangaka nango kaka te de bundes pa zana mpona bino so moi likambo ye aye nango to partager ensemble ka ndenge ezalaka bandeko manike de John bandeko na ngai to mona biso nyonso tu ndenge atombokaki dernièrement awa nasaki pe déjà analyse za awa na page nanga o atalaki tata analyse wana ndenge alakaki biso ke aufinga wata akomata vraiment likolo kobimisa ba secret aza kipa vita la alobaki wakwe koloba wana tant manike aloba makambo kwa koloba wana ke aufinga héritier aza pe na ba proche na ye ape na ba bureau na ye o ba protéger ka ye o bazalaka pe wana pona ye na poto ba bureau ya héritier ba sepelaki na ba parole ya manike te parce que ingratitude ndenge nini ya boye muta salu eloko te mutu kuta longolo na Congo okangamaki kuna visa na balingaki ba désactiver yango ye asali alakisi yo bolamu aya héritier aza muta yebani na mwa bato ebele sololi afutelo pe na tike likolo nango po oya poto oye poto lingo balukela ye donc manike bato balobelaki ye bapire baproche héritier balobelaki ye aye ko changer boyebi ke manike aza mutu ya double discours ayeki ko changer toyoka maloba o manike a changer pona héritier wata bandeko na ngai triste réalité mutu so aza boye na mokili e a vraiment bien à ta place moko te mutu akozala bongo te mutu mobimba soki likambo asali boye na tongo na midi abaluki alobi boye bola bandeko bolandi bino monde manike alobi na kati ya video na ye asali alobi bien ke ye alobaki akofinga héritier talingaki a piéger batu atala mitema ya batu sinon ye parce que batu babengi batu bakebisi ye esali ke manike loko azala mutu ba double discours a changer maloba mais nga pona nga tasi na koloba héritier wata même si ke manike alobi ndenge alobi wana kozalaka azala kolingano ka azala pembeni na ote manike aza mutu te bandeko na ngai toko continuer na analyse na ya héritier na manike mais na ina tia mino audio mo ya pasi ya somo ya mawa ngana za mama même si ke ba comportement ya nene ya makambo mususu asalaka bilo mususu asalaka vraiment défendre na sepelaka nango te ba émission na mususu asalaka azoluka apelisaka moto soka kuti essence abakisi mazuite apelisa toujours ka moto po a gagner nini na yeba te na sepela na comportement nene ya te mais au moins nde naza mama na pe na bana na ndaku na kolinga te balakela mama moko beliwa kufa po mwana tikala moke atelengana na ko sepela nango te manike alakeli nene ya liwa bandeko alobi nene ya ifo akufa po Stéphane atika na Dubai ye moko naza d'accord nango ata place moko te parce que nene aza mama ngape na mama so to bito bando betela batu ba bravo na makambo ya betela bravo te c'est to comme na mitema ya mabanga même si ke baza na ba guerre na mona makambo ba musique tututu boyebi ke ngata sima ba musique ba guerre na mo etala kutunga te parce que ngandi nazala na ngawa nazala nga ni contre ni pour nalinga kutu makambo te ke nazala mutu moko boye neti mwa muumbu moko boye parce que so na tindi mwa kofi mais na nga problème te boyebi ke ngana tchaka na nazala nga à l'aise nazala libre na sala ka ba analyse nanga so mutu ana raison a raison so pas na tort a tort mais oh vraiment manike alobi po na nene ya bandeko na yoki vraiment chair de poule na yoki vraiment nzoto malili na makambo alobi po na nene ya bana mama na koloba nga moko te to na kolinga vraiment bolanda yango na bokebi
manika lobi abimaka babi abimelaki na butu donc peut-être manika aza moto misala mabe bolanda nanu eloko alobeli na nene ya ebongo tozonga natia bino audio tolanda Stefano oyo kapasi Stéphane faut yo kapasi ana yo kaka la vie on dit dans la voie du milieu on dit si tu crées une cause effet na moi faut ezala o créer qui cause au fini muta kufa obaki na fingi babia asala eloko te isko yo oyebaki babia te eloko te nene ya tu as joué avec le feu ton enfant va rester orphelin na kufela batata bana na bokolaka ba orphelin sikoyo na obenga minimo batata bana nga nyose faut attaquer bat nyose ofinga ibabia bango trois ba ko attaquer comme ça ba boma bino noki o bana bino batikala bana bitike comme ça bana bino ba oyeba valeur ya okufela ba parents Manique au monte grâce na nani tapisha fanda nie bana yo manique oui Jonathan internet Jonathan baye babia abokola Jonathan akutanga na Jonathan za na 5 ans mwana ba mama batolobi parce que abokola ayebi ke tata o bazo finga wana afutela classe apesa ni pa alia abatela biso ata délinquante asa kuluna te parce que akutana kana musicien oyo alakisaka ye nzela mwana bato muke autikala ye moko mwana ye autikala ye moko mwana wana autikala ye moko mama na ye akufa na Dubai po mama ayoka pasi o ana ayokaka ne pasi o ana ayoka na sanef nene ya mwana oyoka na Dubai papa na fa nene ya soki olali na mabilite seki nga na kufela batata bana ti mwana na yo ayoka pasi o bana nga bayokaka j'ai écoute non le bâti ça déjà des mimos yo za déjà mon way donc c'est la carte moto akufa ya na limina bima vrai lokipo ele bana batu mosusu keno batu bakufa batitwa ya kabango te po bazana monde de vivant te na obima pena ndoki pouvoir ndoki kutu mukie na obima pena ko démon j'assume ça na ça pas assumer ngo ba fingi ngate ba finga mutakufa fa ba finga na bana ba finga nga ngam na ça na internet ba ça na internet tu vois pas que yon to créer ma pamboti comme ma na loba ki tangu karina nene ya ba finga ibabe est-ce que ba finga ibabe na finga ibango na tanga ikomo na bango na utu na yo mto binga na créer tangu ba finga tangu ba tanga ikomo babia est-ce que na tanga ikomo na bango tangu karina finga babia na tanga akombo na ye ba tout so on na ko ba traiter guerre na bango fo l'air yo les sarabatu on ba ya bina point oyo et randaka yo Stefano oyo kapasi Stéphane faut yo kapasi ana yo kaka la vie on dit dans la voie du milieu on dit si tu crées une cause effet na moi faut ezala o créer qui cause au fini muta kufa obaki na fingi babia asala eloko te isko yo oyebaki babia te eloko te nene ya tu as joué avec le feu ton enfant va rester orphelin na kufela batata bana na bokolaka ba orphelin na obenga minimo batata bana nga nyose faut attaquer bat nyose ofinga ibabia bango trois ba ko attaquer comme ça ba boma bino noki o bana bino batikala bana bitike comme ça bana bino ba oyeba valeur ya okufela ba parents manique au monte grâce na nani tapisha fanda nie bana yo manique oui Jonathan internet Jonathan baye babia abokola Jonathan akutanga na Jonathan za na 5 ans mwana ba mama batolobi parce que abokola ayebi ke tata o bazo finga wana afutela classe apesa ni pa alia abatela biso ata délinquante asa kuluna te parce que akutana bolandi audio wana bana mama ona tieli bino moko na matoi na bino bolandi yango boyoki ndenge manike de John alakeli nene ya mabe eza biloko mususu bandeko bomona onka boye na miso ya mibale me bato bata ba miso ya minei baomona makambo mususu nene ya bima na ba distraction wana mambo zo sala wana peut-être po ba mona oke nene ya lobi po boye bato ba ofinga ba olakela ba mabeto ozayo mona mwana mama mboka musiko kendaki
okendaki par rapport à makambo soki ya noela mpo ke olukele mbongo luka mbongo na malembe tika kokotela bamakambo oyo ya baspiritualité oyo okomona olokola jeke manike alobi je m'en fous au nom de Jésus osala yango eloko te mais bosambelaka te oya mpe na place moko te apa prière oyo telema oza nango te mais manike de John alobi ke ye atelema na aza kipa vita atelema quelque part mutu alobake ye na babi basololaka asala inane babi akufa me bazalaka na ye place moko neneya tokomona lokola manike mutu ezosala bien te mais faut okeba kosala attention très attention parce que manike papa na bango azalaka nganga ya soki ya sakombi inongo mani nani neneya keba oyo kombi ya kolakela bino bamabebu alakeli yo alakeli Jael wana ya makambo na bino soki bomoni ke faut continuer ba guerre wana ya buzoba oyo ememela bino eloko te oyo kolukela no baliwa boye mitali bino eloko ofuma bandi una ina loba na beta na osete makasi mama banene ya na cheka audio to yoka na okisimba wana mingi te na ina ba makamba héritier wata bande ko na ngai héritier wata manike ata lobi ndenga lobi na zala keba na ye lia na ina fusheta mulai manike a mutu te makambo alobaki tu aliboso ezande oyo ezana motema ne yango nda lobaki o alobaki tu aliboso yango nde oyo aza nango na motema oyo ekoloba tour oyo eza yango te ya tour oyo ekoloba eza parce que amoni azwi vraiment menace makasi na babiro ya héritier yango wana sikoyo mpona koluka kose rachete nde omoni manike ekokosa lokwaki asala ye bato kaka je akofinga héritier te aza ingrati te tutututu bongo parce que amoni babiro ya héritier baproche héritier batelemeli héritier kosala sembla te kosala sentiment te manike mutu akosala te ke orchestre na yo ekoma soki ndenge nini manike mutu akotondiselo bato na kati ya sale te manike mutu akosala promotion oyo ekobendelo bato batonda nde batonda ye na sale wana obetaki wana te eza manike te manike aza profiteuse aoprofite toujours na mwa coin na ye aoprofite mpe toujours azwa mwa place akolia kwanga na ye yo mpe ndenge oza wana fungola misu timba oso edaki meme nzambe na likolo amoni ke oso ede ye nzambe wana mpe akopambolo parce que na bolingo olakisaki oyedaki nzambe asamoni volonté na yo kolanda sentiment te héritier wata kolanda sentiment ya bamanike wana te ya bato tu baolinga baentoure wana baa baprofiteuse baoyana mpo basenga yo kabelaka bango jour okopia bango te enemi ya liboso ezalaka yo manika na eloko akobakisa epa na yo te akobakisa na ye mpe implice na kati ya mouvement na yo te akobakisa eloko moko te ekomisa mouvement na yo ekoma monene asa abebisa deja ton prince azalaka tant prince alongwe donc azaka mutu mo aza eneuse on peut dire ça ana ba problème mo ezotungisa ye wana besoin ya buzoba wana te peme na baba ya bantivaleur nyonso to wana te bango te nde mba osala ke yo héritier wata ozala bango te nde mba osala ke yo héritier obeta ba conseil otondisa partout za mayele surtout na manike za mayele manike za mutu oyo ya olenga fusheta mula ya mutu opese confiance te okomona ke manike alobi maloba lobi wana ndenga lobi wana okanisi manike aochange aotikala kochange ata place moko te ye na ken pia na baza eloko moko baza nde mo balokaka place moko balukaka na bango na minute na seconde kolanda sentiment ya manike te manike eza lokola aoluka place akolala place akotingama asala orchestre na ye nasalaki analyse mona bacommentaire bakomaki yango manike esala orchestre na yo ou bien prince babia aza musicien sala ke prince babia mpe amata petit fali kuta obunda mpo ni prince babia wakokobunda te prince babia ozela nini mpo abunda mpe lokola petit fali aozela nini mpo abunda na kwe na ye mpe akoma mpe mutu munene yo tiki prince babia aza musicien yolinga otingama na bana bato otingama bamusicien bato obenda bango bachasse to olinga obenda bango nini parce que oza na mwana na yo moko aza musicien manike tika baje osala wana mwana oyo yo moko aza musicien sikoyo likambo nini na bana bato ozotingama na bango elobi ata mwana mwasi moko akomenda commentaire ya émission mona asalaki bosala orchestre na bino ya famille comme ça yo ozala soki attaché de presse soki ya prince babia ogéraka orchestre na bino ya famille kute esala bien kute ekozala vraiment wow olio tungisaka baorchestre ya bato kolakela bato bamabe nyonso tona boowela héritier okomi ti na niveau olakela moninga mabe akufa même si ke moninga yango aza mpe na makambo mabe na ye aza mpe na caractère ya mabe na ye mais bongo mpe te quand même tozala mpe vérité tozala mpe bato bongo te héritier fungola misu na bato nyonso baolinga baentoure baza baprofiteur baoluka nde bazwa baliaka quelque chose soki baozwa yango su te baofinga ofali ye wana apesi bango bavisa babe eza insuffisant ifale afutaka bango akabela bango mbongo me basalaka na kati ya f victime te baza mpe baengage kuna na kati te me ifale bando kabelaka bango mbongo tala bafene yao
tala bafeneya oyo bokoluka te na kati ya poto basi bamemino na kati ya poto boluka bosala bakayu na bino boluka bosala peut-être eloko moko ya yo moko otekaka ta babiloko odefisaka ndeti bato badefisaka biloko na batiktok bafeneya na batiktok yango tomona bato badefisaka bamafuta bani mundele atya bamafuta babain intime banini ozosomba ozoteka osombi peut-être na 2 euro ekoteka na 5 euro oluka ta quelque chose bamemi bino deya na bapoto me bino bolingi ka nsima bamusicien bosi bokomi deya mikolo nsima toujours ya bamusicien ezalaka mpe bongo te boluka ta bomanda koteka boluka bamikanda bato bosala ta na molili bozwaka quelque chose bwana bana nde so boluka ndenge oleisa bana bino me ya koluka kotingama bamusicien na baage bokomi nango ti bokomi na ba 50 manike kuta na plus de 50 ebo misusu ti bokomi na ba 50 bozalaka nsima bamusicien c'est triste eza vraiment kitoko ata place moko te hérité timba ntango olunga na maison mère osaka orchestre na yo bamanike wana bazalaka te kutu moke tokolo bakarine mpo bobandaka na ekala me misusu nyonso to baba profiteur bango nete nde baosala orchestre na yo ekoma monene so ekoma ndeni non ntango obeti concert na yo promotion basaleli yo te ozalaki wata obeti concert na yo esali nde esali wana eza bango te même si ke manike alobi ne makambo alobi na ye wana eya nango mabe te me oza na besoin kozala na manike azala na pembeni na yo te parce que aa mama moko baza na yebi baluka caméléon lobi akoko balukela na ye yo mpe lisusu donc c'est ça soki omoni ke osala yango c'est bon soki mpe omoni ke olingi ozalaka toujours na bato entouré na baprofiteur na bato bamafinga na bato bayebi elo baye koluka na poto te oregrete yo moko parce que ase atente kofinga yo omoi moto abimiseli yo mbeli na moto achubi yo bande moko moto abimiseli yo munduki deya na elongi meme akitisaki yango asa abomi yo eya lokwa ye manike asa alobaki akomata likolo akofinga ya mabe lelo même si ke manike alingi asala neti asirachete jamais kopusa ye pembeni na yo te seke ezaleli wana ezaka ezaleli wana aotikala ochange te abon attendeur sali na suki na nga wana bandeko bolaike bopartage video ezalaki bien ya bino coach na bino Tasi de Bundes oyo amemela no baanalyse baactualité bahistoire vrai bopartage bolaike video massivement wana à la prochaine bye.